Na pesi mbote na bandeko nyonso oyo tolandaka réflexion pe mbote epai ya bakambi ya réflexion. Naye ko répondre question motuna ya semaine. Polygamie eza lisumu to te? Na Bible eza na verset moko te oyo bakomi ke polygamie eza lisumu. Mais eza na makambo mosusu oyo mutu akomaka kosala ekomaka lisumu na miso na Nzambe soki mutu wana akomi kosala makambo nango. Exemple, mutu oyo alie atondi mais azolia kaka ekomi mpona kopema akomi na difficulté. Alala azokokolala te parce que libumu ekomi ye kilo kaka azokokolala te wana deja ekomi lisumu parce que olie na lokoso. Eza lokola mibali oyo alingi mwasi abali mwasi abotisi mwasi wana asundoli ye. Ake kobala lisusu mwasi mususu abotisi mwasi wana asundoli ye. Donc ya balaka ne kaka basi abotisaka basi asundolaka basi azwaka charge ya bana na ye te. Ekomi ba mama banda kozwa ba charge ya bana na bango. Eza pe na ba mama mususu oyo baza na makoki te. Omona bana bakomi ko souffrir bakomi ko passer mal. Mais yo papa quelque part ozo continuer ko bota, ozo continuer ko bala. Et pourtant bana oyo yo obota ki liboso ozo koka kozwa charge na bango te. Et comme da lisumu na miso Nzambe parce que ozo sala yango nanko. Na mibali oyo ezalaka ke abali mwasa liboso abali ya mibali abali ya misato. Ne bandeli nyonso ezalaka bien. Lobi basi wana bango nyonso bakomi kobota. Akomi komona charge ekomi kobakama. Akoki lisusu komema kilo wana te. Akomo pousser ba raison. Oyo ezalaki erreur. Bolingo pe nunaka. Lobi tango bolingo ko nuna. Okomi ozongeli premier bureau na zongeli mama bana nanga. Obosani ke mwasi na mibale pe obota ki ne bana yepe aza mama bana na yo. Mwasi na pe misato bota ki ne bana yepe aza mama ya bana na yo. Osundoli. Omona po mona na akuti susu te. Babenga to zana eloko olia te etalinga te. Me bana na yonde mutu lukaki bango. Mwasi wana yonde mutu lingaki ye. Wana deja komanga mabe na miso Nzambe. Do oko kozwa soin ya bana na yo te. Bolingwe nuni okomi ko pousser ba raison. Eza deja falia. Donc pona question na biso eza na eloko oyo nga na koyi kolongola te pe to koyi kobakisa te. Eza nartir ndenge Nzambe akelela mobali. Eza normal mobali alinga aza na basi mibale mais ezo dépendre kaka na mutu. Po eza mutu mususu alingaka na ye kozala na basi ebele te. Aprefera azalaka na mwasi moko. Mususu pe aprefera azala na basi mibale basi misato. Ba misusu pe balingaka basi nyonso kuta mokili bazalaka ndeti ya bango. Wana pe komi da mabe. Po komi ko jargera ngo komi da lokoso. Eza deja mabe na miso Nzambe. Donc mobali oyo alingaka kozala na basi ebele fo yeba kozwa basi wana bango nyonso na niveau moko. Tango zo pesa bolingo kuna na 100 wana pe bolingo fo ezala na 100. Mais komaka mabe soki ke kuna zo pesa na 100 kuna komo pesa bolingo na 200. Obeba miso ezalaka ke bolingo nuni asundoli mwasa mibala zongi pa mwasa liboso. Kuna patiki bana ekomi kaka ke famille na ngai. Me wana pe kuna tiki na ngamba mibale be na ngamba misato famille na ope kaka po bana na ba wuti wapi pa na yote. Ekomi ka deja mabe. Donc eza nango mabe te mobali alinga biaza na basi mibale. Eza mabe te. Soki na koloba ngo eza lisumu. Naza na verset biblique te onga na opesa. Tozo puye pete mibali ke lokola eza ndenge Nzambe akelela bino donc bolingaka na bino bozala soki na basi combien. To puye bino pona bongo te. Mais yeba ko soigner. So oza na basi mibale memela bango na niveau moko. Oza na basi misato memela bango na niveau moko po ezala toujours bien na miso Nzambe. Mais yo moko soko yebi ko oza na basi mibale oza na basi misato. Okomi ko kabola. Moko kolinga mingi mususu mona okomi ko négliger ye. Moko zo soin na moko zo ko soin na ete. Moko bolingo leki tina edoke leki degré mususu kutu. Ato moni ozo moni kaka.
po ko momona ezalaki nini erreur eza déjà mabe na miso ya Nzambe.